tant baké ba berger de baké na adresse oyo ange après ça qui va baké trouver que makambo kaka ndenge ange no baké ba trouver Jésus na maman Marie na Joseph. Vous comprenez? Puis ils allaient que c'est mon point à bango. Pour dire que la même chose aussi m'est arrivée. Ange des anges bah pour Zanga ok kuna quand tu komi kuna Mikodo presse en ligne. Troisième place. ok na troisième ceinture mais si quoi pas que nous Zanga moko na droite moko na gauche Quand la salle où elle a passé ouais nde sikoyo to bandi ko louer banzembo oyo to kutaki kuna kuna pe exacte que so komi ba na ko apprendre ko yem to ba na ko apprendre nzembo e ba yemba kaboy non des cantiques ça là non kuna ezalika ke den ko zokoma tango un ange azawana a entonné tant qu'à entonner so ba bino tu boyembi Mikodo presse en ligne. ezana moi eloko moko boye mayele moko boye to et on zamba dota kabatu donc c'est trop spirituel. oui mbala moko pe ngana kotika na be ya koyemba banzembo ngo to yembi mais curieusement parce que tant que tu sois adoré tu seras qui debout tu sois adoré Mikodo presse en ligne. tant que ba si mwana ange a entonné nzembo mususu mais nzembo ngo entonné to yemba kangwa ah on a c'est il y a frère moko et a zappé c'est serviteur de Dieu oh to yemba kapé ah oh ok asala bisongolu oyo mokile salateo bisoto zana pe mai yango to ye Mikodo presse en ligne. il est salateo bisoto zana pe mai le to beti maboko sala bisongo yande ko frère petit la générique on a voilà to bin na casa après ma casse d'adoration. ok to yembi to meli siko na nzembo après tant to sinzembo ba to koti nzembo mususu donc to koti nzembo mususu mais siko na curiosité na biso wa na droite na ngai na to na tika musapibo ah oui frère Josué est-ce que je peux poser une question ah oui tuna mutuna na yo kuna baloba pe balangi nyos waouh toutes les langues baloba langue Papa Molière, ils ont ce problème qui dit ça caprito fallait reloko mayo samwe. Il y a vraiment souvenir aussi que linga na balesheke bango pe bazo sekanga bazo yembelanga atika lisima. Moi c'est ali koka mwana magorodo pe bazo yorke ferkinyam. Bisous bye. Voilà, papa, oui, bah, qu'on a trois, deux pour que nous louer. Mère Dorcas à Londres. Mère grande dame, maman Dorcas. La grande dame, la servante de l'Éternel. Ah bah, qu'elle a allé partout. Alors, c'est de l'Éternel. Elle est à Londres. Il peut se faire des recommandations à sa vidéo, à Tchamo Pépé na scène. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pour annoncer la maman Dorcas, ok, papa Ndalobi, soit côté ça na chaîne. Voilà, ok. Alors, au moins, ce qui attends, quand il mis ce qui mutu a telemi liboso na yo au sentir c'est comme ça tango na yo kineti mutu a telemi liboso na ngai na fungoli miso na moni des anges liboso na ngai tango na moni bango na kati pe koyema mbala moko nde bango ba saluer ngai bonjour frère Josué nabi bonjour nde balobi mokonzi atendi biso nabi pona tokende ko louer ndape na tika maboko nabi merci tant on a vu merci nde oyaye asimbi ngai na droite oyaye asimbi ngai na gauche quand la salle à la fois passée dans l'église voilà et puis deuxième tout temps on va ko zwanga pour toke ne ko adorer OK voilà nde asimbi ngai mbala moko na quelques secondes ou comme neti bu matin avion ndenge so bu matin avion va vous serrer ceinture ndenge yaki décoller voilà c'est comme ça mbala moko tant tout c'est que directement dans quelques secondes, tout ça déjà. La troisième ceinture. Bon, on a évité ce qui est animé, mais tout se retrouvera dans la troisième ceinture. La première ceinture est là qui. Donc, on connaît sur mon corps, trône est à mon corps. Il n'a qu'un seul trône. Okay. Et lui seul qui est assis sur le trône. Et devant lui, il y avait les 4 personnes. Au Bazara qui dit Bosso, il y a trône. Deuxième ceinture, 24 personnes. Balandi et puis troisième à la fois passé. Ah oui. Troisième ceinture, Ndebisoto se retrouve à la Banjoana. Quatrième ceinture, cinquième,
Donc, des milliers de me sentir même ce que ce que tu as dit, on a soukaté. Bon, non. Alors, tu n'as pas attention. Attention, qui pas na yenkolo. Mais du moins, on a quoi sur gauche droite, on a quoi sur gauche droite. Et voilà. Mais il y a encore d'autres personnes, parce que tout le monde peut expliquer que les gens dans le monde, dans la planète Terre, on ne sait pas ça dans le Kolanga. Qui a zippé bango, qui peut comme on a visité bango tam soupe. Ah oui, bon voilà, dans les solo. Oui, même une mission passée, il y a encore d'autres personnes qui m'avaient appelé pour dire que papa ngai pe na mona maman moko pe na Londres, mususu pe na France. Na fait mon aux États-Unis, monsieur en Australie, par-ci par-là. Même ici à Kinshasa, monsieur peut aller à Goma. Hein, na Goma, il parle à Goma. Il y a les mêmes choses aussi. Ah voilà. Il y a un qui est ce qui n'a pas de camoufle. On a yebi, là ça va. Na comme on a bateau, on a yebi, tout le monde se va aux Zwanga. Et voilà. Ndé na mona bateau na yebi. Bon, bah monsieur on a yebi. Pardon s'il vous plaît. Mon flash. Entre parenthèses, tout ça va entre parenthèses au Kanga. Ok, ça va. Fumoli parenthèse. Tout le monde se va aux Zwanga. Et tant que comme kuna, ndesiko va faire visiter la nouvelle Jérusalem. Ok. Et ça. Construction, c'est déjà vers la fin. Parce que la construction, c'est ici, là, tout, au nord et tout. Alors, après avoir visité la Nouvelle Jérusalem, il n'y a personne là-bas. Dans les lieux de repos. Abraham Azali, tout. C'est là où j'ai vu Abraham, j'ai vu Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, j'ai vu Élie et quelques personnes. On comprend le séjour. Lieu de repos, parce que c'est jour de mort, mais lieu de repos. Lieu de tourment, ils allaient. Le base, c'est Michel. Ah oui, non, Bango Baz à la GGT. Bon, passer de la mort à la vie. Donc, à la vie, Baz de la caca, on lève, met ça la main comme ça. Voilà, Baz à lever. Alors, Ndesikoyo, qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient que, au moins, le cas de Nobo, je te connais, bon, il y a que Tala de Konobo et Molière et Beauté. Même moto yo akufa kati na Christ azakuna yo yebiete yo pa yebiete mais tant beaucoup de temps boyeba ni balamoko ezate ba l'accent ta Abraham yete toi c'est présent ngandi Abraham yete donc ozo be balamoko et voilà bon et siko yo place mususu pe oyo ba makinga pona na Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste na yebi siko na moni deux fois. Bon, là le bas comme ça. Bon, après, fermer parenthèse. Mais quelques personnes ont évacué, oui voilà, on a fermé parenthèse. Mais tant que tu es na bango, na mona kinga moko. Voilà. Mais une chose, na comme on a nini, la différence, on a le que il y a 4 groupes d'anges. Tu peux 4 sortes, voilà, on a pas groupe mais sortes d'anges, c'est-à-dire toutes les races. Dès que tu as 4 races, on a planète Terre, il y a 4 races. Bato bakanisaka ke ba ange bazalika ka ba mindele to non ange pe amundo bazali ba ange penza ya poso mundo ndana to zali we bazali ndundo pas zali test na mon ange ndundo test s'il vous plaît na moi mundele parce que ndundo za mundele exactement vous comprenez ce que voilà no kite tezela pas trop marginalisé bangote ndundo za mundele ya mundele voilà dans ce sens là mais ange ya mutu mundo azali ange mundele azali. Donc, toutes les 4 races basales. Alors, et ça l'a été que ce qui ange, parce qu'elle a posé la question. Bon, ce qui ange mutumunde abimelio, vous avez la mauvaise conception. Il y a que, bon, mon akaka mutumundu, image à Satana, tu peux ange mutumundu, soit bien au des démons. Non, non. Ben, c'est un ange de Dieu. Ce qu'on a bien noté, et que, à cause du moment, bon, il y a comprendre que au bas il y a pour disparaître au nom de Jésus et qu'on s'allaye et l'autre côté parce qu'il y a un saint ange qui vient de Dieu pour intervenir plutôt que dans canal autonome mais on comprend automatiquement que cet homme a peur ce qui n'a télémica a piqué Christ on m'a dit qu'il a disparaître voilà alors c'est pourquoi il faut pas craindre le problème voilà il faut pas craindre ils allaient monter même pico le col à moi si à maman manouak mais quand ça l'a été le col à papa manouak oui ok moi c'est à mon ange à bandité mais il y a mobile temps à moni à lengi à lingi même na tout confie moi si na comment lundi ça y est na Juge chapitre 13 hein histoire na bête Juge chapitre 13 na chapitre 14 écoute
alors ndesi commence à comme mais non ce qui est à que tokokufa tokokufa mbalomoko lokola toza vivant c'est que tokokufa ici sauter parce qu'on a vu l'ange de l'Éternel voilà alors yango nazoloba ange ya mutumu de soit million zala motema mpiko solo na ye zala lokola Josué tanga moni paf mutabimeli ya tuni oza ya biso to ya banguna abino je suis de l'armée, je suis Michael, le chef de l'armée de l'Éternel. Je viens pour telle mission. Ndembalamoko à Fukami. C'est ce qu'il faut faire pour la prise à Jéricho et ainsi de suite. Voilà, c'est pourquoi n'ayez pas peur. Ah, j'ai peur, il y a mon dieu la coupe du Melayo. Ce que vous avez pété, vous pouvez paniquer et ainsi de suite. Voilà. Nazongi, ok. Na Nabiso. Alors, il y a un moment qui est dans Luc chapitre 2, verset 8 à 18. Luc chapitre 2. Songa biso leka waza tout ça moi preuve écriture pour oui ba nzambe ba comprendre verset pour na bomonaka verset na pesa ki na 2 Corinthiens bomonaka to banda wapi chapitre 2 verset 8 to banda voilà pour na kolobake ndenge na pesa ki na 2 Corinthiens chapitre 12 verset okiti omonaka mutu frère en Christ oyo pe réellement bazwa ki epé dans autres pour la zone ba naibité ceux qui ont esprit ou ceux qui ont dans autres mais mutongo akendeki na 3e ciel tina paradis nous allons faire visiter à l'obélé makamsusu esengela lobate et ainsi de suite voilà c'est un homme alors les lopé nzambe azali le même hier aujourd'hui et éternellement il fait de telles choses aussi parce que il m'a fait grâce moto to monita sengaki bimelanga te ok tanga version là bongo t'expliquer les choses Luc 8 il y avait chapitre 2 verset 8 chapitre 2 verset 8 pardon il y avait dans cette même contrée des bergers qui pensaient dans les champs de veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Ah, oui, ok. Ba berger. Ba vane kole saba, ba meme na butu. Wana tango Jésus abotami. Bango pe ba yeba kité. Hein? Ba ole sabango ba meme na bango na butu. Ok. Et voici un ange du Seigneur leur apparut. Oui, ok. Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Est-ce qu'on comprend de ce qu'il y a? C'est-à-dire, ange en Zambasani n'a abîmé, bah berger. Dans d'autres côtés, abîmé, comment? Physiquement. Exactement. Et il y a ici une bonne nouvelle. Il y a naissance, il y a Christ Jésus. Vous comprenez? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ah, babanga kisikoy, ba berger. Continue toujours, hein? Ouais, continue. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe, vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant à Mayotte et couché dans une crèche. Ok, continue. Et soudain, il joignit à l'ange une multitude de larmes célestes. De larmes célestes. Oui, c'est quoi? Je me suis soubaillé. Voilà. Louant Dieu en disant, gloire à Dieu dans le lieu très haut. C'est-à-dire, tant que Jésus a botami, berger va quitter. Bango ba ole samba ba meme na bango abi na 20 ya nuit. C'est là qui déjà minuit. Vous voyez ça bota minuit. Et bango siko ba berger ba vanda ko laisse ba mpati na bango na butu et ainsi de suite tout ba ba ki nouvelle. Mais soudain l'ange de l'Éternel abîmé bango physiquement. Pour la quoi annoncer na ba berger que non na mboka boy na place boy Yesu moi na botami kombo na boboé à kozala. Vous comprenez? OK. Et soudain une multitude d'armées célestes. Bon, si on parle de l'armée céleste, c'est toujours les anges de Dieu. Bah, c'est joignir na la anjoana. Pena ba berger, babi ke balouenzambe. Balobi Mikodo, presse en ligne avec Moller Tingala. To s'abonner massivement. Nga vie de loin, na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne. Tant ba berger de na adresse. Oyo ange apesa ki bango baki trouver que makambo kaka ndenge ange lobaki ba trouver Jésus likolo na maman Marie na Joseph. Vous comprenez? Pe ezala ke sengo pona bango pour dire que la même chose aussi m'est arrivée. Ange ba ko zwanga donc to komi kuna
nde tobandi koyemba Voilà. tobandi kolua nzambe combien na troisième place. ok na troisième ceinture Ceinture, sikoyo bao bakende ozwa ngai moko na droite moko na gauche Quand basala ya la passé na l'église. nde sikoyo tobandi kolue banzembo oyo tokutaki kuna donc kuna mpe eza te ke so okomi bamona koapprendre oyo koyemba to bamona koapprendre nzembo oyo bayembaka boye cantique de cantique sala bweno kuna ezali kaka ke donc ozokoma ntango un ange aza wana aontonné donc aontonné nzembo bino to boyembi c'est comme si boyembi déjà nzembo ako bandaka wow donc eza na mwa eloko moko boye mayele nzambe abotaka bato donc c'est trop spirituel. oui mbala moko mpe nga nakotika na be ya koyemba banzembo yango toyembi mais curieusement parce que ntango tozo adoré tozalaki debout tozo adoré tozoyemba mais curieusement batindi ntango basisi nzembo wana ange azo antone nzembo mosusu mais nzembo yango ya antone toyembaka yango awa il y a frère moko aza mpe serviteur de Dieu oyo toyembaka mpe awa ok asala biso ngolu oyo mokili esala te o biso tozana mpe mai yango toyembelaka ye asala biso ngolu oyo mokili esala te o biso tozana mpe mai lelo tobeti maboko Yam de Kofre, générique voilà to bina kaza pe makasi na adoration. OK. To yembi to meli siko na nzembo ngo. Après tant to sisi nzembo ba to koti nzembo mususu. Tant to koti nzembo mususu, mais siko na curiosité na biso azana boîte na ngai. Na tika musapi bo. Ah oui frère Josué. Est-ce que je peux poser une question? Ah oui, tout le monde na yo. Kuna maloba pe balangi nyos. Wow. Toutes les langues, maloba nyos. Français, anglais, espagnol, chinois, tout mbala, surtout qui chiluba. Donc tout, bala nyoso balobaka. Oyo yo zana facilité loba, okoloba. Oyo nyoso est-ce que je peux poser une question? Ah oui frère, je tout na mutuna nayo. Ndabi sika bongo na lingala. Tout na mutuna nayo. Mais bon. Siko nzembo yo. Oto yembo yo. Eza to yembo kuna na se. Ya frère Moïse Matuta siko toyembi awa siko abi aseki amite siko yoki nzembo ke kuna na se oboyembaka mais awa na likolo toyembi yango awa c'est que nzembo wana ezalaki inspiré na Nzambi. Donc frère Moïse Matuta a été inspiré par Dieu. Voilà yango mo toyembi awa mais nzembo siko yoki yango toyembi awa te peut-être nzembango ezali kaka réjouissance chrétienne, ça n'engage pas Dieu. Ezali pona bana nzambe kaba sepela to ba musuba lukambongo awa abi ezama nzanza bani awe ko makate. Wow. Ah voilà. Bon, siko na oui tout na mususu. Mais bon, na uka to indika partir ya sala bisongolo oyo mokile sala te siko tango tokotaka na sebene ten toko yamba toko bina pona lokumu na Yesu. Toko beta mbele après ba sebene na to habiter on est en réjouissance chrétienne. Pour bino ba Christo bo sepela. Awa ezala manzanza. Voilà le même manzanza tabi awa ezala kate. C'est-à-dire il y a réjouissance on est allé partout les allés réjouissance chrétienne. Donc awa ezala kate. On comprend pas bino ba Christo bo bino bo sepela. Donc c'est beaucoup de 7 minutes mais partage de beaucoup à la 30 secondes. Bon, vraiment qu'on a par rapport à... Bon, naïveté, mais du moins ça dépend de l'inspiration. Voilà. Ça il ne même pas une minute. Bon, voilà parce que studio de Bakotaka. Exactement. Ils ont calculé, ils font et ça 4 ou 5 minutes. C'est ça. Et voilà. Mais le reste de concert, après qu'on y ait pendant une heure du temps. Parce que qu'on a Toyemba qui a un qui présente aux gens, il y a parti en Akaka. Toyemba qui partit en Akaka, après Bakoti, c'est mon sous. Ok. Voilà. Nesikoyo a expliqué la bongo. Que réjouissance chrétienne. Exactement. Partir des réjouissance chrétienne. Mais banzembo mususu, o bato bayemba kakuna, ça n'engage pas Dieu. Et comme akawate zamanzanza. Ndenga lobi. Pour ba mususu bazo ba trafiquant ba luka bongo, bayemba la ba nzambe te, bayemba ka pona haja mbongo. Exactement. Na ba mususu zaka manzanza awe ko makate. C'est quoi? Les réjouissances chrétiennes. Ça n'engage pas Dieu. Ça n'engage pas Dieu. Voilà. Allez.
tu continues pas les sous mais si quoi on a tourné pour tout le monde puisque eza qui registre na monikuna c'est-à-dire drum ezate voilà synthétiseur ezate voilà guitare ezate bakisaka bani tout ezate mais biloko nyonso na ba sonne sona ezo mana minoka ba ange na maboko wow oyoka bazo beta maboko mais na kati maboko oyoka lokola ba drum lokola nini donc son moko acoustique et puis même na nini ba son mususu ya piano ba yema na minoko ya ba ange donc maboko na ba minoko ozola tout donc nzoto c'est instrument non même te soki elenga bongo soki nini non tu comme musique na kipo moté o comme ça mukolo moté voilà et pour autre chose nini ozolemba te fatigue ezate wow nzali ezate tikana soto ke otoka ata fukami longtemps ata bini ndenge so olemba ozotranspire te ozolemba te et puis mungongo awa nayimba nanga kitoko te na mpe moyimbi te mais kuna une très belle voix wow tout le monde aza doté na voix ya kitoko voix solo voix boye voix mi basse voix milou nyonso tout vraiment très et des voix très bien raffinées toyembi posa mpe kozonga eza te mais une chose encore et se répétaki nde age aza na droite toujours abouge ngai oui mon âge abino rekoki il faut tozongisa nabi atika naluwe nzambe oui ça va wow ange baza respect moko osakana te so lebini a respecter atiki ngai toluwe lisusu titi pa ami abouge nga bi te awa il faut tozongisa puisque ciel elingi ekangama soki ekangami otikali kote oyo libela ozonga lisusu te yango wana bakuna na se omonaka te mpe baoleva ye soki nini ainsi de suite nzoka nzambe azwa bato mosusu bongo excuse dadi pardon tomeka mpe okota mwa mozindo mwa moke wana alobi ciel elingi ekangama bo okazu mpo bato mosusu azwa bango bongo c'est bien soki otikali kuna koto na mokili bakobayebisi te yo mpe babomona bakamboleka na mokili bon wana napozaki question na te okoma mpe ange bon to okoma su nani ange moto okoma noka novana moko abongo noyembaka nzambe soki mpe lokola napozaki question te oyebi te nakoki korépondre te noki natape kote voilà nakoki kolinga te nakosa mpo nana ngambo epa na nzambe nakosepelisa bato question napozaki te nayebi te voilà nayebi te soki bakomona kote abraham na isaac na bato nyonso bazali soki mpe okotikala kuna na ndenge kokoma ange to nini là je ne sais pas voilà c'est ça babina ciel elingi ekangama ciel elingi ekangama faut tozongisa mpo tozwaki yo mobimba soki te otikala kote oyo ozonga lisusu te anga lobi merci beaucoup allez asimi ngai nawe mpe asimi ngai tobimi ndenge mpe tozobima na troisième ceinture tose retrouve mbala moko quelque part totiki tozotambola oyo asimi ngai tozotambola toye tokomi na place moko c'est comme si barrage tomona na se tomona kote nde esala na deuxième tomona ale mbala moko ka tokomi koto baza ya kolala na se kuna bazaka ya kolala butu déjà on a déjà nini tokomi déjà 3 heures ouf tokomi bon frère Josué otikala malamu en tout cas phrase ka yombo répéter yesu alingi yo vraiment ozwa grâce moko exceptionnelle nzambe batela biso tokei na merci beaucoup bon matala miso na ngai tango bata wa bakei natikalinga moko na ya hotel esengo moko ezonga na ndenge moko ke tourana nazaka na esengo kolekata oui esengo moko akosakana te na banzembo na bandoyemba esuna nzembo ya frère Moïse Matuta oyo toyemba kuna vraiment etikalinga na monoko na yembi yango na koti na ndako na kumisi nzambe na yembi botitititi ba 4 heures ponge ezwa ngai nde na lali après nalamuki na ntongo et voilà c'est ça ce qui s'était passé voilà na ndenge bayaka kozwa ngai mpona mbala mosusu mpona koluwe nzambe voilà yango nazosenga na bandimi bo amen ndenge bible ezoloba ke esengeli toyembelaka nzambe bacantique inspiré ezali très capital mpo ezala bacantique démoniaque bacantique moko ezosepelisa nzambe te to mpe bachamp oyo ezali ya nzambe te nzambe aza contre yango ocomprendre pesanga bible nzambe alingi te ke biso bana na ye
Toi, n'importe quel nzembo, il est jaloux. Comme Babé Nakaye, un Dieu jaloux. Hein? Attends le verset. Hein? Oui, Éphésiens chapitre 5. Yoka verset 19. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 19. Éphésiens recommandé surtout qu'il y a une puissance. Voilà. Donc, psaume, ils ont exactement. Il nous a recommandé là-bas. La chanson inspirée, ça ne peut pas se faire dans l'ensemble de ces mots. Nous sommes soupés, nous avons yo penza mbako inspiré nzembo ya bien ndenge pe a inspiré la banze musu to yemba kuna na ciel musu pe na yemba awa OK a inspiré na yango omoni neti tu es saint saint des saints dans tous les jours et nuits tu es saint saint des saints dans tous les jours et nuits là vous avez chanté ça là-bas ozali nzambe nanga na butu pe na moi amen na koyembela yo na butu pe na mo plusieurs cantiques donc toujours musu to yaka na yemba banzembo to yemba na lola balobi mikodo presse en ligne avec Moller Chingala to s'abonner massivement ngavi de loin na s'abonner na mikodo presse en ligne ondimi yo mo Christo yo mo tozo vivre na mokili eza toujours deux maîtres Satana na Nzambe toza pe na le bien et le mal. Vous comprenez? La vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction, ainsi de suite. Yo sali choix ya ning. Il faut faire le choix. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Et je me suis dit, na chombo na ka na téléphone na yo. Yo kaba kantik moko, ozo pe sanzambe le kumute otondi nango. Ozi pe na nzambe obakisi. Donc tu mélanges les deux. En tout cas, c'est difficile hein. Comme on a gloire à nzambe. Donc ça la part des choses. Amen. Ou aux âmes pagano ou aux âmes Christ. Amen. Voilà. Et biso ba Christ, tous un mode de vie na biso, une vie disciplinée. Pour na au plaire na maître na yo. Bon ya Satan na paix, basé pe na mode de vie na bango pour na ba plaire na maître na bango. Mais objectif ya Satan les alibo ke lu fin. Objectif ya nzambe les alito kende lola. Yo ponika nini. Voilà bien aimé, ya solo na sengi na yo et lokwana est trop nécessaire. Voilà, normalement que tous ceux qui sont là parce que toujours il y a presque 50 minutes, bel et bien vraiment consommé. Mère Dorcas, grande dame, Papa Yohana, je pense qu'il n'y a pas un message pour vous. Ouais. Vous avez quand même un message pour la sœur? Bien sûr. Mère Dorcas, grande dame, il y a à Londres. C'est pour là qu'il y a Yokayo, Papa Yohana, avec le moment un peu pour nous. Merci beaucoup, la servante de Dieu. Et là qu'on a singé Zali, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et marcher toujours dans la vérité, et puis, vous allez la récompenser. Mais comme ça, au Benganga, so benga zunate tika message voilà parce que na zoka ba appel mingi ba message pe mingi ndé ça l'émission boye moi na yamba téléphone et ça té comme ça ceux qui na sisi na ko rappeler ba appel manqué té pour ba appel manqué za belé mais on attend on a lamuki na kuti 200 23 200 appels manqués. Voilà. On comprend 23 200 appels manqués là, 18 000 messages. Hey. Voilà. Donc au moins que moi on a rappelé, à moins que ceux qui comme les gens dans le répertoire, je peux te rappeler. Okay. Mais bah message na sala cagnon, on a répondre bah message. Alors et là qu'on a collé le numéro nanga yangoy. Peut-être on a bien été yangoy. Ils appellent la télé maïe. Plus 243 89 91 055. Plus 243 89 91 055. Deuxième numéro est allé plus 243 9 98 17 18 54. Plus 243 9 98 17 18 54. Ba numéro na ngami balé ngwana okozwanga na hernios. Mais na sengi contribution na yo parce que toza ko to somba lupango pour l'église. Amen. To fungoli compte bancaire. Ce qui moyen allé attends na M-Pesa parce que le numéro M-Pesa pesali 081 241 0003 à la fin. Plus 243 81 241 0003 à la fin. Donc M-Pesa to Orange Money to Airtel Money sur Tindi biso to ko
tokovira yango na banque soki mpo olingi ke okende koyomokiana virement na banque numéro na biso yango wana ya compte bancaire osali virement eza problème te soki mpo oza na mbongo osombela nzambe mpe lupango gloire au seigneur osombi comme ça nzambe akozwa bandeko baza mikili ya poto bakokosala participation na bango nde bakotinda même na baagence nyonso okotinda na bosengi kombo topesa kombo topesa kombo tini na agence tozwi biso toke kotia na compte wana nzambe akopambola bino makasi voilà terrain fertile oyo esengeli osime mpo nzambe apambola bino est ce que na kati ya église kuna boza na programme moko na mois de juin programme ezali na mois de juin oyo ezali rip c'est-à-dire bato akanisi ezali prière d'intervention rapide tobalola yango pire ekomi pire prière ya la police te prière d'intervention rapide bozalaki rip après komi pine donc prière d'intervention rapide moi chaque jour bon tous les culte na biso il y a prière intervention rapide et ça le lundi de 16h30 à 19h30 wana maté ezalaka te ezalaka prière ya délivrance intervention rapide nzamba kita sala au plus vite que possible il y a des méthodes il y a aussi des prières à faire nzamba sala tikotak voilà mercredi vendredi 16h30 à 19h30 et puis dimanche 9h à 12h tous allez na avenue Kombe numéro 60 na Yolo Capella so comme na Yolo Capella tuna hôpital ya Mabanga topé la police ya Mabanga toza ba voisin l'hôpital Mabanga toza na ndako étage so ko leki hôpital Mabanga ndako étage ya wana église mais pour retrouver biso bien ya kaka la police ya Mabanga toza en face tout le monde ba policier ou église ya pasteur Josué toza en face et pour ba semble la pewana en face nde toza na ndako étage donc yaka tokutana na ndeko moko mitona Yolo Capella na avenue Kombe numéro 60 en face na la police ya Mabanga donc côté vous soutenez tellement kana la police pesa la police mu Congo au moins on a déjà église ndeko moko mitona question à partir à France azara précisément na Lyon si je me trompe pas à l'Ouvazingati na libota ba ko mono mais ozara na ba conditions ça va mona yo au faut remplir fiche faut payer autant yo za mwana tout wana ba trafiquant ba mona ko facile et ainsi de suite il y a pas de contrôle il y a pas de cal aussi te wana ba trafiquant bato batiaka nini bon asombi don ya kosomba yango kazoteka biso tozwi ofele topesa pe ofele po moto azwanga condition ezali nini pesa comme na protocole ba enregistré ordre d'arrivée donc ezalaki oyo ayaki liboso oyo ayesima adouble batutu non ordre d'arrivée opesi kombo baenregistre yo bavandisi yo baenregistre ovandi era oyamba nakoyamba baobengaka na liste na yambi yo mais soki oyeki opambola ngai opesanga ntango ya secret topambola ngai gloire au Seigneur nzambe pa opambola etaki ya mosali na nzambe évangéliste un message au FARDC au niveau surtout de la situation na RDC on a un message monté pour le soutien 100% soutien na ngai soki naza na mbongo na ngina débloquer pour mbongo na ke na pesi même na pas chef d'état-major to na pesi pour que esunga bandeko mais lokola moyen ya mbongo ezate mabolongo na ngai nazofukama ke RDC ekende liboso nzamba batela ata soda moko suki ekoya te tokende tina suka baguerre na ici makileta na pété makila so kotanga ba rebelle parce que bangonde batangisi makila na biso mingi so ya kotanga bato bakufa na guerre ezali sumu te pa na Nzambe mais nde lisumu nini tant beaucoup ma population wana nde lisumu parce que population bazabe innocent mais bangonde bato wana nde ba nini ba rebelle bazo demander population mais ba soda biso bazo protéger les populations ceux qui rebelle à Koufi ce n'est pas un péché soda FARDC au moni rebelle bomaye mais oui ils ont la Bible c'est bato na Bible ba guerre ça la Bible bato ba kufati souvent sur le chrétien moi non me compris voilà c'est la version nyonso voilà la guerre esalami ebele nzambe ye moko kuta okotela basodo babundelaka mboka na ye so akufi na guerre akelola te soki ayebaki nzambe so azali na kisi ayebi nzambe te abotola azoviole nini tu ekonsort akaseri akota lola te soki ayebaki nzambe okufi na guerre akende lola. Ok. Ouais. Voilà, merci papa pour l'invitation encore une fois de plus. Merci beaucoup. Je pense que le prochain numéro soyez été. Tu auras toujours rendez-vous. Donc on a enregistré le numéro Yassika. Merci beaucoup. Donc comme il y a la présentation, il y a espace Nabiso Oyo. Merci beaucoup. Mère d'Orcas, au moins maman et papa, on a lobby déjà la grande dame. Alors
tokomi na suka bandeko balandi biso vraiment kitoko makasi sika moto betani libaku motu na pe posama ki malamu te papa pe personne pas répondre malamu te bolimbisa biso ope to lobi malamu le kumozo me pas coller sur Christ vous allez poser la question sur ana papa moto la début mais sorti na suka il y a un numéro là juste na to on est presque voilà c'est juste pour le problème agaraye les retours émission faut l'appeler seulement et non m'appeler si vous voulez m'écrire c'est pas un problème pour l'autre chose mais pour que nous manza mais nga za mosai na nzambe te nga bon nga za pasteur te pasteur ne ta permet na yo to zaki na ye papa je suis donc Kabakouz l'évangéliste merci beaucoup vraiment papa pour plus la tango ba na nzambe puis bata partout dans le monde entier ba ju ba par na bango que commence bien qui finit bien nous vous retrouvons au prochain numéro allez merci beaucoup bye.